na Light Music Villanova na sala ba boulot ya bien malgré tout baloba to bima na ba fenêtre mais ko bima na fenêtre ko go kitoko parce que so bimi na fenêtre o sa mamba bien so bimi na porte o sa pe mamba bien te nga tazo soutenir ne ngai te na za maman na fiera o sarana te par rapport ya marambo nga na sala et pesa biso pe disque d'or na orchestre wana Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate biso pena bato ba fenêtre to tika ba diamant tinga na tika ba yamado tasko lo roi yamado père azwa balar ba nini ba because mabebele belo ba ke no mona mo azala ki atikela nga héritage mabiba na fenêtre. C'est comme si papa a boti bino nyoso ato soutenir ka mutu moko na ebite bino bana na ye mususu yo sala bino ndene mwana yaki mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi mpona bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune na Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui Fabrikas pe faza la fière nanga na sala mamo bolelo na rova nanga na parlement ba ke voyage mota na Côte d'Ivoire mais ba beta ya mado ba to singa ya mado ba singa tengama basala la musique basala musique basala promotion ya banzemo na bango ole basala ba fertilité pamba wana eza ba fertilité to rocha na mutu na bisote quoi eza ba fertilité ba fanatique la bonne musique bana ba on a besoin en hôtel. Papson Mapungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a moi donc malambo est que bien. J'ai des lignes mon conduit.
This is London. This is London City. Aïe, 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 aïe. Ekoyine mabe, le 14 août 2021, awa chez Djonga Den à Paris, bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Baki Selakaye, le bijoutier de la musique congolaise et africaine. Ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, oyo ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepeli sabino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozangate, kolinga kutu te, babetololi solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Et bien voilà, merci à vous très chers amis fidèles, internautes de la www.wantashi Télévision et de Fimbuna Fimbu News. Nous sommes là toujours pour vous informer. Dès que vous avez une information, alors je reste malé le Wantashi. Dès que vous avez une terrain, ce qui actualité ça. Le internet mikolo et ningani moi trop parce que un artiste musicien a comme ça la promotion a comme mité 4 ans à la télévision. Tu es qui est au sein du groupe Villanova de Maestro Fabregas. Il avait décidé à faire la carrière solo naie, toyoka bilokoloko, toyoka marambiloko belé belé, mais malgré promotion bilokoloko, ça l'a vraiment tendenge biso to zela kango. L'autre so na Seda Capo. Toko so na Seda Capo, capitaine ya animation congolaise oyo le maestro Bill Clinton a fait ça. Toi Zambiaka ya animation à Congo, azalaka na ba successeur naie, mais amona que c'est d'accord pour Azala, on a pour défendre le Congo. Alors, quant à moi, laissez-moi remercier d'abord Bato Basouté Narabiso, partenaire émission Nabiso, ya Willy Mouché Nico Damboka, merci Nayo, merci aussi infiniment à Junior Konsim Vwandu, merci Anken Piana Makizembe, sans oublier Coco Arafat Makizembe et toute la famille Malele, sans oublier DJ Frigence, na Brésil. Alors, c'est d'accord pour Boni. Ouais, calme, je reste Malele et puis. Bonjour na babatutu ba Hollanda biso na palais ba fanatique nyoso ba linga musique bien ba fanatique tout ba na soutenir musique africaine puis musique congolaise bonjour na bango quoi. Alors merci c'est d'accord pour ça fait longtemps depuis la kaki biso studio uzana studio ba confinement to yaka to kuta na yo bisa biso kalaté ozoba ki la biso album na biso met et juste sous temps to ebité c'est dire quoi album mezo qui temps par rapport il y a stratégie auto salaki ezana batu mususu ba salaki ndeti ko landa mamboto salaki ba propos auto salaki te quoi donc to lingaki to bimsa album nyonso na septembre 2020 et puis et salaki moi rat moké totalaki to baki tema to prometaki déjà ba fanatique tout le monde entier tema toujours moyen obimsana na album nous c'était obimsana single et on doit retirer bango single on a ganga film clip moko mona ya kitoko makasi clip mo ezalo ya film ba zombie ba bima na mabele donc ganga film to tela ki yango bango et puis producteur o yandima ki a produire single wana to sola ki to saki collaboration à ça la promotion à 3 mois à distribuer yango après bote bande to sala mais il pas à vraiment ba propos oyo alobaki asimaki yango vraiment te à sala ki promotion à 1 mois na trace et puis par-ci par les côtés puis na ba hit mais marché qui vraiment de tolinga qui marché donc ming lozo et logo oyo ezo sala absolument perte ces araka na promotion et puis na distribution et puis na ba producteur ba manager o tozo zo ba sala mande tikaka yango bagi yango sko to bagi photo fan na to ba ndenge ni to sala na blogo to tikala longo ko to robim sara biloko te et ça là que notamment qui est calé ça vraiment bien te
bafanatique mosusu bazalaka na besoin voir cd komela bango bazalaka kuna na badallas so ezokoma te ezosala mwa genre est-ce que tovandi toyeba ndeni tokosala sikoyo est-ce que bozwaka pena temps avant peut-être signer contrat na motu moko soit na producteur soit na manager moko soit na distributeur moko bozwaka pena temps ya kovanda kotala peut-être nanu baproduit oyo ye a promouvoir avant bino? Bon, ezalaka ke non tomba yakaka totalaka ba qualité na bango totalaka ba expérience na bango quoi. Totalaka ba expérience na bango par rapport ya mambo basalaka wana. Donc ya monde topesa bango pe confiance. Toyeba raté bi mama musique ezalaka un peu moins compliqué quoi. Donc voilà. Musique lelo et comment na ba couleur rebelle, musique changeant ndenge musique akaleza kate lelo musique comment na ba couleur rebelle, lelo musique comment batu bakoma ba musicien belé bakoma plus ba réseaux sociaux que ba CD parce que comment na réseaux sociaux eza eloko ezo promouvoir les autres artistes mbala moko mais lelo c'est comme si aux apena focaliser na ma réseaux sociaux te. Bon ba réseaux sociaux eza nango calamité ba mona gene au marché ko tout suya au saranate. Et on a ça tout le temps ceux qui n'ont ça l'émission bah qui toujours s'abonner à la chaîne sur YouTube c'est Dakap officiel bah s'abonner autre bazan a besoin de soutenir artiste bah on a besoin de payer sa force par artiste na bah on va s'abonner toujours à la chaîne ngaywana et puis Facebook page Facebook est à la c'est Dakap Oyamado officiel et puis Instagram est à la Instagram page Instagram est à la c'est Dakap officiel aussi bah Twitter PC Dakap officiel bah qui s'abonner bah s'abonner vraiment et au ça la bien bah payer sa force na star na bango quoi. Parce que au moni esengaka tango tcheloko bato ba moni ba partager kei quoi so total le internet ezo ça la promotion mingi ko leka kutu na ba chaîne téléviseur na biso donc voilà on moni to vanda ki to na vision ko ko kota pena ba 4 on a to bandeni to ko booster ba faire pour kende de l'avant yebi ke na mabokasité ba Hermic Azawana na yebi ke Hermic Azawana Falai parmi Falai bazawana ba maître Christian Baye bon to bazana ba maître Christian Baye bazali ba Rifemboula les mannequins du parlement bazawana baza tellement belé batini le tumba ba chiko samba ba prudencia sia donc bazana pena bureau eza pena tout complet pour toi bandeni ni to booster ba faire et puis que logo auto chaturo bon moi bon na randinge au kende quoi et puis na bokasa nzambe vraiment voilà merci bato bakolanda biso que c'est toujours branché sur Wantage Télévision et film na Fimbo News nous sommes avec Seda Kapo to ko sola na ye muto abinisa Kinshasa ya Mado Seda Kapo bilokoloko eziloko moko nga benga ngo ba popori osala ba cri na yo o ezala pena ya makasi wana nyonso c'est Dakapo ochango en œuvre mais eloko nini esala faillite sa bilokoloko yango to loba promotion parce que ko sala eloko no moma makasi ya kitoko so bomba na ndako na bino na kwengu na ba yoka ngote donc promotion fait comme la rabato kwa bilokoloko na sala promotion un mois mais na pesa ranza mais merci parce que comment pena batu ba yoka bayoka vraiment biloroloko et comment te si qu'on a lingake comment na salara promotion un mois na collaborateur na zarane ya biloroloko wana et puis erreur ngo eko sala masuna ganga filmer yango sko tozana besoin pena to vanda tema to linga to bimsa ba fro gang pour na sala album moko urbain peso bima calamité ça 7 titres et puis na 7 titres album na normal et sala 14 to cha 3 koto de on to linga pena ve bima fo et bima na ba propos ya bien parce que pour monde les autres déranger musique auto zo sala et on te linga turo to eba ba stratégie ni to repesa nzela ni to kende mamuni to sala pour to se faire booster pena malam pour to se faire booster le bisi Dakap alors c'est Dakap est-ce que okutana pe na biloko bandeko musu bakutana na musique ya Congo parce que musique ya Congo il faut le dire yana ki mutema mabe moko na kati est-ce que c'est Dakap ou pas kutana na biloko bandeko musu pa longo orchestre mutu akasa libo na ye nkolo orchestre kala ke pas fini père mo pété loko le 4 est-ce que c'est Dakap ou pas kutana na carrière na ye bon wana ezalaka nango mais biso toza ba fort tokolandela yango te quoi donc tokutana na biso nango pe tozokutana nango ti lelo mais biso toza ba fort Wantage moni musique ezalaka soki au telemi de jo bando kende otala simate ba sende atozoni atozoki aloko amuta otimu na diamant ozoka mamaboko et tout soka lembe mona msu diamé ko mena déjà pembeni quoi. Donc voilà, ngala mambo wana te nga sala toujours ndole ce Dieu qui donne quoi nzambe mutapesa ka mambo tu nzambe nda pesa musique apesa mambo nyonso nzambe nda yebi ke non sala musique mais ezape na batu ba luka ba leze musique nanga nzambe pas au mona et puis et aussi mbakaka donc voilà quoi aussi mbakaka parce que vous avez détermination on ça force ya mutu alors lelo musique ya Congo tomoni to lubango
village place société à Kapouaouta et puis si mana ko kende parce que yom to betaki bateau mta liboso ko kende non ba vibrator ba longwara déjà ba vibrator après Neymar Santé après nga na longwa na sima nga ndako longwa zaki materagie après bina filet acoustique bébé Bouchou Thierry Migler. Donc koloba pena que non li dousu wana orchestre pena auto yebaki Villa Novo et bimsa cursus bango tout on dirait ba ressuscité mais c'est comme si papa aboti bino nyoso ato soutenir ka mutu moko na ebite bino bana na yemu susu ça la bino ndene bon et ça na biso lorote donc yaza papa mtasala ki nzambe quoi mais la musique eza oye yelenta bimisa ki biso donc ngana mona eza peut-être yemoko lingi asalela mambo wana bongo quoi nga plaisir na ngezala na light music Villa Nova na sala ba boulot ya bien malgré tout baloba to bima na ba fenêtre mais ko bima na fenêtre ko go kitoko parce que so bima na fenêtre o sa mamba bien so bima na porte o sa pe mamba bien te pour depuis musique à Congo et banda ba to bima na ba porte wana te to enora lelo donc voilà quoi biso pena ba to fenêtre to tika ba diamant tinga na tika ba yamado tasko lo roi yamado première générique et orchestre et première générique et un orchestre font la sous opportunité tilelo tilelo opportunité netika la ngana zana nga mais père azwa balar banini ba because mambo belé belo ba ke no mona mo azala ki atikela nga héritage mabiba na fenêtre arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une de P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class bénédiction nga déjà ngwana ya madoka te na tika ba tenga na tika ba charge ya ba animation le loso na za na fier et puis son otala boye par rapport ya marambo nga na sala et pesa biso pe disque d'or non orchestre wana na za maman na fier au saranate to sala poison antidote des albums na je pense poison et puis antidote na zo charge ya des génériques na des albums des génériques na des albums et bimi mbala moko pa koto moko ça compter ba générique à 4 donc na za mutu moko boye so na vanda na mitala na mona pena que note je suis fier de moi naza fier nanga et puis Fabregas peut faire la fier nanga parce que na célèbre boulot ya bien na célèbre mambo ya bien na sala mambo bolelo na rova nanga na parler mamba ke voyage mota na Côte d'Ivoire mais ba beta ya mado ba to singa ya mado ba singa tengama ba singa ba ta bele ya ba jalo ba kotele melanga ba singa ba allez bologuer la danse comprendre donc naza fier je suis fier nazala vraiment fier na mambo na sala ata yazo soutenir na bato mususu mais ayebi ke no seda aza mwana asale belé na ndako oyoyo tu vois ngasko bénédiction na ngaka eza pa nzambe et puis na ba fanatique nyo surtout ba comprendre musique donc voilà quoi ngata zo soutenir ne ngaite mais aza toujours père yoyebi quoi ba changer tata te parcours eza déjà yé donc voilà parcours eza déjà yé alors c'est d'ailleurs mado lelo ba musicien héritage ba musicien batikela rabana ezaka ba œuvre lelo c'est lelo soki nzamba bengi molimo wa seda bana na yo ba kotika na œuvre papa na bango ba musicien belé ba kenda omona ba misuba bana célé ba œuvre nanga vena biso kester atika ba œuvre n'est pas fimiko donc mutu so na posa yemba biloko nanga fo fimiko lelo c'est est-ce que ozo rappeler temps ya ko déclarer ba œuvre na yo tout yo sala parce que ba générique wana ba inspiration eza yo ezate ke ba yelo ki ba pesiote yo moko o s'inspirer na ba cri na est-ce que ozo rappeler temps déjà ya ko zo ba cri na nyonso wana yo ke déclarer yango ke za ba cri na yo
Ah na Congo to sala ngoten so sala ngo memi ngambo. Ngana wo sa biloko bongo. Parce que moni keno eloko sko to loba keno bino bo miye barate oboza seda. Ne toza bo to miye bi mais sko yo faut ba manager ba distributeur et puis bato baza sage ba edara biso na ba marambo wana. Ndesi na Congo awa ezana à part toza na maison mo oyo vena biso papa na so Blaise Boula na pesa mbote bele sika zala président Sokoda boy. Bon na ebité ceux qui ba rasiraka pe biso lokola ba talako ponga na lelo naza talako te naza artiste mais kuna na salaki ki atalako na salaki kuna na ebité ceux ba koki ko rassurer ba cri nanga o ebinisa monde entier. Donc moi je pense pas, tu vois. Donc c'est ça que non, il faut kaka zalaka il faut artiste musicien congolais to zala mitema malamu parce que ba générique en auto boire wana so ki notaire compositeur mona so ba komara ba kombo na bisote mona ba komi na ba kombo leader mais ngande voilà mais ngande na salaki cri ngande na boira ki ndeti cri na nga générique oni o atengama na sala guitare kodogodogodo kenkon personne pas Jonathan Likompa Lindali qui a ébi to sala ngonga na ndenga palin na sali guitare na sali cri na sali na danse. Donc voilà quoi. Vous avez droit de déclarer œuvre na yo, ça va œuvre d'esprit. Et on se connaît lo ba mambo na peut-être sikoté quoi. Donc peut-être sikoté donc eza mambo na sala qui on orchestre ya bateau. Et puis nzamba zo sunga na sala so mambo oyangai quoi. Na orchestre bateau wana quand ndo bima orchestre bateau so la ngombala moko. Il y a des artistes et chanteurs oyo ba déclarer ba nzembo na bango ayemba msusu na quartier latin même sous na maison mère même sous na BCBG même sous na Victor to na vivre mais ba déclarer ya bango. Pourquoi bino batala ku botika rango ba leader ba dondo nango. Bon, ngana ebité na bi na ngai te donc ngana bi ka na boka ba crier binisi monde entier sali mamu na pas fabrikas et puis voilà quoi. Les lobos sont une étape pour déclarer ngo. Donc na o salango mais pour l'instant je pense pas parce que mamboze belé nanu ya osala quoi tota na okuna te mamboze belé les lobo na ndenge nga mona robinisa sur le ba ya mado na osala ba espoir à danger parce que biso toza un esprit moko za positif quoi biso toza un esprit ya kondima tota la liboso kuna tota la lelo te quoi ya mado za ngara na boira ki yango batenga meza ngara na sala ki yango lelo nde na osa pe parcours na ngabo na osala pe sous plus que yango nzamba ro pambola pe plus que yango et sali pe mamba danger li sur na monde entier donc visuel vraiment molai quoi. Visoza Moulaï, Togo Solana, Sede Yamado, merci na bateau, nous pas branché scotché Barolanda Bisson à minutes Oyo, merci na Willy Mouché Nicolas Mboka, merci na Sylvie la grâce au Yombo Moté Majidas Capitao, Madebo Deborah Kamanda, merci na yo, merci aussi na Mabe Yalunde Kanamo Yakulandanga direct à Suède, merci na bienvenue Funduelo, mon manager, mon mannequin, donc mon habillère, le mannequin de l'Istanbul, bienvenue Funduelo, merci na yo, et sans oublier Glody Kinsema et Sakis Mandala Andrea Kaba Belgique à Kolanda ngai na bike kalate ja tegisage na Kinshasa Sakis Mandala na pesi yombo te place ça alors c'est derrière mado lelo bandeko na yo obobeta na bango na Villanova bazo sala pe musique ba carrière solo na bango mais ils en a ba bras de fer mo keza koleka entre bango tant que yo posa soda à Villanova ou yebi nenge bo vivant ensemble comme on a ba bras de fer zo le 40 ndeko na bina filé na ndeko na Patrick Beckham tant que conseil so ou pesa ba conseil ko lo bana bangone basala la musique basala la promotion ya banzembo na bango ole basala ba fitilité pamba wana eza ba fitilité to rocha na muto na bisote quoi eza ba fitilité ba fanatique la bonne musique bana ba on a besoin na ngote na limite tata mo bo avant na maman mo na parler na ba ne ba sala débat Patrick Beckham na bina filé ba oswa na excuse et dans les qui on a les qui non bana ngo besoin te bazana besoin ya musique au bon bazo sala ndé ba fanatique na bana ngo besoin donc wana eza ba distraction do ba longolo na mutu na bango eza ba mama na distraction sakana te ba luka ba teka musique na bango bien pour ekoma pene siko ba to ba luka ba yokango donc voilà quoi so tali distraction na lezo mema ba album na ba na ba rechit quoi na ebité ba album ngo zo granate ndeti mutu na ngabi na fila album alboso za ki carton mais ami balé tu vois à continuer la fertilité pourtant tant abimisa ka album wana na pesa ki conseil na tindela ke message na pesa ke na tende ko na ngai kolanda distraction te album nous a terrible za kana o saranate pe album neza na ba vrai nzembo eza na ba meilleure chanson na kati wana na pesa ke ya sala promotion qu'il y a une distraction, que vous allez distraiter, ça là vraiment promotion. Le message est là qui
que non ya na yo qui et tout carré mais na otala un moment continuer na distraction ba polémique et tout côté on a Fabregas côté on a Beckham et tout mais non yango te bato on a besoin musique au salé comme la bango bana besoin ba polémique wana te donc on a roté na minute ala toujours concentré ata la te que non ngana l'équipe na sali boete ba fanati bana besoin te bana besoin te quoi donc ça là vraiment musique na yo comme là-bas tout ça la promotion qui au côté na ba distraction et puis idem na Patrick Beckham à ça la promotion na ya longa la ba distraction ne pour les abuzo ba distraire à concentrer promotion musique ne comme là-bas pour mamboza la bien musique na bango comme là-bas tout comme dit c'est d'accord pour ça promotion musique parce que musique ya ngona nde obiso te yebeli bino na ngo te yebeli bino na kopa nguba te kopa bilanga te mais kopa ndole alors c'est d'ailleurs mado d'autre part ba ko lobaki eza ba bureau père moko et conduira bino na erreur mo boyolier bureau na yo moko soit mutu moko azalaka na yo trop faye biso ke no ah kapo moni neto ke na ndule ke boyete ndule fo boye parce que bango bayaka kaka praise omoni yo leki kingandi praise yo leki wana yango te mutezo boma ya mo pe carrière musique na bino et puis peut-être ça fait ba bureau donc ça va conseiller yango zo sala que no musique ya ba artiste ba jeune artiste musicien qui na moi à côté quoi mais on a zala rapina na ngambo wana te quoi on a otala toujours vision positif c'est ça toujours na ça ba boulot na pepele yo moko ebi depuis na longa pa Fabroti lelo na clashano Fabregas te na vanda na lobageno na mokola Fabregas inane to na vanda na lobageno nde na boy na sala ki na zong sabwe non je n'ai pas besoin de ça na ebi que Fabregas pour na sala nga la musique à ça la pe ba sacrifice belé o nga na ebité luka a créé nga na zala mutule la musique quoi donc na rozong seleka mabete na mabe o ya salinga l'essentiel des ala que no bato ba yeba yo na limite ton to vanda na banda kuna biso bato yeba biso te to utaka biska moto yebani te to yaka kapoto yebana et puis na motema malamu ba leader ba yebani saka biso soki ba facilité za na kata si wana foi ba ndeno ko luka père bosololi et puis bo se soigner que yo kan écran banda ko cracher ko clasher ba n'importe quoi donc au banda ko loba ba bilo mo za na tina te donc c'est pas la peine quoi wana za yango te. Alors ndeko na yo pe bébé Bouchou abimisi disque na yebi tozu déjà tant ko yo ka banzembo na yoka ki moi des chansons za na nzembo moko mbele ki Ben Willy le Gabonais na yoka ki yango na yoka na chanson parce za na kati wana en tout cas félicitations bébé Bouchou donc continuez toujours comme ça la promotion album na yo kozala non distraité ba tu ba yebi na musique ba yebi ote na ko finga na ba fertilité za ngatina non concentrer promotion. J'espère que Mamboza en bien quoi. Et au Simba. Et au Simba, ndega toko solana, c'est d'Ayamado, c'est d'Akapo. Je l'aime parce que il y a un sans polémique. Na bandine le lote kala depuis bayolo toye balimete le lote wana bandal. Donc toye bi donc to banda kala azam muto alinga polémique te ye boulot. Yesoki loko mo bimi malele kota nan to beta nan malele kota nan to lobela donc to lobela ka musique biso lobela polémique te parce que polémique ils cop na biso te alors lelo nakoloba beaucoup mis le fierté à musique congolaise génération dans la génération Villanova parce que lelo à part Berité Watanabe ba Fali ba Ferré ou bazala génération Wenge quartier la mais lelo génération moko yé mu pépé sotali musicien o lelo ko beta olandela uta Villanova eza mo fierté na bino bato ba uta Villanova eza fierté na biso et puis eza fierté ya yemoko Fabregas maestro Sigazali donc voilà ça qui musala ya pamba te lelo ba biso ba seda na mboko yo toza pe ba seda o bato ba yebi quoi lelo ba artiste mususu na pe baza pe bango quoi donc eza fierté ngata on a vanda abonata la non eza c'est notre fierté quoi donc voilà alors c'est de Amado toujours autant mingité parce que comme déjà ko kitamuke mukalo lelo batu bazela album kandengo lobaki akia bozo zela nan pour parler na ba manager tout ça alors est-ce que album est déjà prend fin tozo zela les sous quelque chose faut que zonga sous studio non album est déjà presque déjà au travail déjà 90% Israël gato ça la ba clip tous en a deux versions album tous en esprit positif normal et puis tous en esprit positif en mode urbain non normal to bimisa déjà bilorologue to bimisa déjà ganga film to na rumba mo to chana audio donc na normal to bimisa clip ya rumba no to chana audio na YouTube na ngaba to ba koti ba yoka ngona c'est da cap officiel na YouTube et puis to bimisa clip ya rumba na to bimisa na clip ya rumba msuto embela le roi magique bondo godé wetu le roi magique bon le grand prêtre boss Wambote Belo Sigozali to bim sa clip na nzembo et puis
et puis autre chose alors déjà tu embela Trésor Luindula yaza mutangola banini donc bambote belé boss Trésor Luindula mutamakambo deux fois donc Trésor Luindula boss des boss to bimisa sous des rumba to chawana déjà ça la 4 et puis la version urbaine to bimisa ba le là 3 titres to bimisa house moko titre nango eza ngetantala ngetaningana kwa yozotala yazoningana taso ki Congo mena house ki Congo mena world quoi donc et ya bina blomo na ye nango sika et puis toza na Frogang eza afrombonda eza frombonda eza moi jar bato akoyoka ngaka et puis toza na bana baboya soutien donc voilà quoi toza na bana baboya soutien voilà sans soutien titre nango eza ya mwana na esprit positif urbain besoin 3 titres wana obima kala et ça peut na moi quelques featuring na kati na urbain wa featuring ezali mais na lingi na se dévoiler non ngamoko ba titre na tikande otango hollandais ozala ba featuring parce que to sala ki yango déjà na bato musu mais musu non to salité to za na parcours au salon to ça dans 2 personnes mais quelles 2 personnes peut to sala na bango ka to bimisa non 3 4 années hollandais ozala ba featuring sali 7. Alors merci Nabato Bazaki branché Scotcha Rolanda Bisso. On était là avec Seda Capo, tout que vous été embellé parce que Nicolo Azana nous attend répondre à bien répétition pendant c'est lancé alors. La répétition to bandé là au travailler ba coulisses par rapport ya mambozo les grands mbokande sali que noto bomango moi mokie quoi. Mais na bi que to zonga na biso déjà mais attends tu ando répéter to kanga maboko te tout ça qui toujours na ba studio toujours travailler pour mon biso boulot rara tara to ando les canons na mission te parce que to ando tout ça qui na un travail. D'être na son travail vraiment na linga distraction te. On a peine concentré na si sinon ba boulot na à la après na comme na presse na noncer bani. Na roya ga écran te bani na loba n'importe quoi na finga ka kuna ba finga kinga na zo finga ngana leki ngape na zaboe ngana zaboe ngamukolo na ye ngaleki ne on a bana ngo besoin te ba fanatique à la bonne musique bangonde ba créer biso ba patron bangonde ba somba randule na biso da photo la rabonga musique sali musique aboye pas au pesi bango ba bini ba sanjaye ba sepeli ba sombi na ba plateforme nyo surtout banini ba et sali au peu vrai donc ça territoire là ba fitilita n'importe quoi bana ngo besoin te tellement biso to remis déjà prêt à relâcher ba plan ya ngo to ya kito bandada ko annoncer quoi Narmi Falai communicateur na biso donc yende azo sala ba communication na senga yo en pleine émission quand ndengo tangi kombo Narmi Falai na yebi Fox ya garçon ana parce que na travailler na épé déjà moi 2 ou 3 fois na ba orchestre peka ya Congo il faut pas citer les noms mais depuis ana ndenga mabete depuis pas cha moi pas moro na sima orchestre on a pe côté communication pené là mais simba epena makasi na yebike akoteka yo na ndenge ya promotion tozana vraiment to travailler mamboze bela osala tozana vraiment to travailler ba azala ye mota Narmi Falai yaza communicateur Tini Lutumba za CG et puis Chrisamba yaza conseiller na biso et puis maître Fembu laza avocat mouvement yaza avocat za maître ya mouvement et puis bazara suna Prudencia sia bazana bureau bazana ba Chiko Samba et ya Chiko Samba bazana kati bureau ba ya Pichu Libambo bazali bazana ba misu bazana Mikelina ne Waterloo Kamai Waterloo bango tu bazali bazana ba nani lisusu manager na biso principal Jansi Mata le manager Jansi Mata donc plus que toi il y en a pas quoi Jansi Mata. Merci beaucoup et puis merci pour tout. Bazalana ba Webstar Kevin Star toto zané pe na ndenga Kongo utami kilayaki pona rama ba studio to ndeko sala azonga ki déjà et puis toto zala pe na Chris Mata aussi. Bango to bazara ba soutien mouvement ba manager na ndenga libanda quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, merci na Yadjo le phénomène. Yadjo pesan tangona malé babi ba bon séjour na bino kati ya Kinshasa la capitale. Merci na bino to bozaki branché Scotcha Rolanda Bisso. Ya uli musheni Koda Mboka sans oublier Junior Kosim Vandu de Vandu, Maître Tupac à Trésor Mianda papa na Curtis. Merci na yo sans oublier Elia Kamba na biki poko landanga na bosanité ko pesa sumbote de loin na la famille Malele Mobimba, Ambrosine Malele maman prophéteuse sans oublier la donna la maman Malele à Rolandanga de Cap Brésil, mère double Nicole Malele, Sandrine Malele lipasa yangwana olela katro sala blozo boka ndekono lipasa nga donc Sandrine Malele ndeka bangola lokono yangwana Ben Uli le Gabonais le seul et l'unique fantôme qui sourit. Merci na yo pona tout.
Donc Ben Willy, merci pour tout. Merci aussi infiniment à Paolo dos Santos Guerrier, Rodrigue Matadi, Nabi Kaboko Landanga, Bovani na Lisa Queen, Binotu Bovani Piana Angola, Mobamba sentir bientôt aux Alawana. C'est des Madonna habité, moi 2 ou 3 personnes, Oyo peut-être, au bois quitter, un message ne cause à Nina Bato Balandi partout. En tout cas, na linga bango trop to sala ka musique pour to sepel sa bango ba ke na ba page na biso tout ba s'abonner vraiment ba s'abonner ba pe sa force na star na bango c'est Dakar pour donc ba la décité ba ke ne ba s'abonner na page Facebook na nga c'est Dakar pour Yamado officiel et puis na page YouTube eza c'est Dakar officiel et puis na page Instagram eza la chaîne Instagram eza c'est Dakar officiel aussi ba s'abonner vraiment ba s'abonner belé massivement ba pe sa coup de pouce na star na bango ça la bien to ça randu les potos s'appelle ça bango ka biso to na ba facilité na biso to za na ngote et puis na bosanité Baby Kero Mokonza Houston donc Baby Kero Mokonza Houston Baby Kero Mokonza Houston donc des fois et puis na bosanité Yannick Wamanika Yannick Mawani 47 €. Yannick Mawani 47 €, donc boss quoi, les jeunes millionnaires africains. Yannick Mawani 47 €, donc deux fois, Yannick Mawani 47 €. Donc dès non le c'est que mora ebi quoi. Et puis na bosani souté père nanga titi louva le trocadé papa na DJ KM, les vieux Théo Zambrota. Le vieux Théo Zambrota, mon papa Théo Zambrota, grand prêtre, donc il n'est na rôle batté quoi. Donc $100, mon papa Théo Zambrota, grand prêtre des prêtres. Et puis merci na ba fanatique tout va le soutenir c'est Dakar pour na la bino ya trop beau continuer toujours au pesa ba coup de pouce pour vous la décider. Merci beaucoup, merci Nabino Watbozaki branché scotché, merci c'est lui qui était derrière la caméra, Guy, l'ingénieur Guy derrière la caméra, merci Nayo pour notre soutien, merci Nabino tout Bozaka branché scotché. Restez toujours branché sur Wantage Télévision et Film, vous ne serez jamais déçus. Bisous, bye. Papson Makundi, le Monique Biana. Aïe, Fali à on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.